un homme social. Qu'est-ce qu'il a laissé comme message avant qu'il soit... Il m'a dit seulement que, Président, je sens que je suis en train de m'affaiblir. Mais, regardez les enfants qui restent. Ce hockey ici, je ne sais pas où ça va me conduire, mais n'abandonnez pas la famille. C'est ce qui m'a fait pleurer. Minga olobesa te parce que na okokate na mona lokola ndoto. Et on ensenga na bakonzi batika biso te pardon. Basunga biso. Na mi tosala ba oye bemba papa eza ndako malili batelema. Bazwe bemba papa bakundela biso yango po. Biso bana tokoka na biso te. Soto sangana ka mingi eza pona papa na biso na minute to ebite est-ce que amour tozaki na ngo papa zate est-ce que toko sangana lisusu edingwe nazo ebisa yo sangisa ba katiere nyoso tu boy bazana poto bili bozoka ngai boya ubeko botinda force tous les champions des champions avec honneur Denis Kambai Chimbombo ozoyo kangai na sengi na yo pardon mingi na sengi yo pardon na comme Jésus Christo yaka to mona makofi na ya makasi wana na sengi susu son excellence pe ministre ya sport Amos Mbayo pasteur Nangai avec du respect que je vous dois yaka Correcteur News TV awande correction yaba news tout donc awande on assure quoi suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bonjour chers internautes, tozali awa na commune Monga Fula, précisément na Matadi Mayo. Et toza juste devant le pango ya ndeko Mwimba Texas, azaki ancien boxeur, tu bien azaki albinos, puis azaki président ya albinos. Donc tokaki sangwali wana ye. Tokiti sur le terrain quand de sali la bino musala. Tokiti to za ba témoignage ya ba membre ya famille pe na bandeko ba vandaki na ye to yeba ndeko abelaki, ndeko abelite, nini pene bo mindeko pe programme ya matanga to ya babsek na ye ekosalama lolenge nini. Donc awa ezali juste liboso ya lopango ya ndeko Mwimba Texas na kati to komona bato bazali ya kovanda matanga ezali déjà na kati bandeko bali ya kovanda tokokota tozwa totuna bandeko bayebisa biso soki réellement ndeko akufi na nini koma bandeko vanda na ye to pe programme eza lolenge kani papa olaki biso te papa na ngai na ondima te papa na ngai. Bonjour. Comment vous appelez et vous êtes qui par rapport à celui qui nous a quittés? Moi je suis Roger Mutombo, je suis son voisin direct. Donc la parcelle est juste devant ici. Et comment vous êtes connu avec notre ancien catcheur Mwimba Texas et comment était votre amitié pendant toutes les années que vous êtes connus? Oui, c'est un ami de longue date. Nous sommes connus en dehors de Matadi Mayo. Et quand lui est venu le premier, il a construit dans sa parcelle ici. Moi, je suis venu aussi construire la parcelle qui se trouve devant lui. Bon, lui est venu ici vers les années 1996. Et moi, je suis venu ici en 2004. Quel témoignage ou bien quel souvenir avez-vous? D'abord, d'emblée, je pourrais dire ceci. D'abord, quand je suis venu ici à Matadi Mayo, beaucoup de gens ne voulaient pas l'approcher. Ils avaient peur non, pas d'être à côté d'un catcheur, mais d'être à côté d'un albinos. Alors j'étais avec lui côte à côte. Certains même quand nous entrions dans le taxibus, dès que lui entre, ils descendent.
Alors j'avais trouvé que ce n'était pas de bons signes et j'ai commencé à conscientiser les uns les autres pour dire que c'est une personne comme tout le monde qui se trouve comme nous. Alors quand ils ont vu, moi j'ai mangé avec lui et on s'est promené ensemble côte à côte, les gens aussi ont pris l'habitude de nous côtoyer, ainsi de suite. Lui-même, comment il vivait avec ça? Les gens les fouillaient? Non, pour lui, ça ne disait absolument rien. Il disait seulement qu'il est comme tout le monde. Il ne se gênait de rien. Et il disait que je suis un homme comme tout le monde et il n'y avait pas à s'inquiéter. Il nous a quittés. Comment vous avez appris cette nouvelle? Je suis parmi les dernières personnes avec qui il a parlé. C'est-à-dire, j'étais avec lui dans sa propre chambre à coucher. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit beaucoup de choses. Et c'est avec tristesse que je vous dis que c'était pratiquement un serment qu'il faisait devant nous. Puisque nous avons l'habitude de nous échanger beaucoup de choses. Nous sommes des voisins. Chaque soir, nous nous retrouvons. Nous partageons beaucoup de choses. Parfois, nos vies familiales. Et ce qui a fait que quand la maladie a commencé à trop le déranger, on a fait appel à moi et j'étais avec lui sur son lit et il m'a raconté beaucoup d'histoires. Mais je pourrais dire seulement que c'est un baobab qui nous quitte. C'est vraiment un homme social. Qu'est-ce qu'il a laissé comme message avant qu'il soit... Il m'a dit seulement que, Président, je sens que je suis en train de m'affaiblir. Mais, regardez les enfants qui restent. Ce hockey ici, je ne sais pas où ça va me conduire. Mais, n'abandonnez pas la famille. C'est ce qui m'a fait pleurer. C'est douloureux. Est-ce qu'il y a déjà un programme ou un message à dire auprès des autorités? Comme nous apprenons que l'État, donc maman ministre, a pris les choses en main, peut-être c'est l'État congolais qui va s'en charger puisque ce n'est pas n'importe qui. Parce que là, vous n'avez pas encore eu une visite d'une autorité? Non, jusque-là, il n'y a pas encore une autorité qui est arrivée ici. Sinon, ils nous appellent. Et nous demandons, nous insistons, nous voulons vraiment que les obsèques de Texas ne puissent pas passer inaperçus du peuple congolais. Et nous voulons vraiment qu'il y ait l'intervention de l'État, en commençant par le Premier ministre, en remontant jusque chez le chef de l'État, puisque c'est comme on dirait, une icône pour notre pays. Catch classique, sans fétiche, et il ne faut pas demander beaucoup pour ça, beaucoup de technicité. Et il était avec nous, il est très important, surtout dans cette localité. Quand vous parlez de Mwimba Texas, c'est une référence. Même quand vous devez venir, on cherche à savoir, est-ce que vous êtes à côté de Maître Texas Mwimba? C'est la seule référence. Et dans plusieurs de nos organisations ici, avec son franc-parler, c'est lui qui joue toujours le rôle de relations publiques quand il doit aller partout. Donc, c'est quelqu'un de très important que nous avons perdu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Papa belaki constipation muta ebomi esali 3 jours asalaki nyonso basengelaki basala elaka basala opération mais ezalaki déjà trop tard ngai totika biso constipation ebana kosala ye régulièrement. En tout cas ebana kosala mwa batemps heure moko soki esali kaka kozwa soin esili heure moko ezongi bana osala ndenge wana esali mwa batemps ezongi kaka bomo banda ebana na kanti esali yo ba 2 fois 3e fois nde yango oyo eye komema ye
Message nous c'est le gouvernement congolais. En tout cas, eloko nazali kosenga na gouvernement na biso. Nasengi na papa ministre. Na ye moko président na biso Félix Antoine Tshisekedi. Atala mosala papa oyo asali. Tala ndenge nini ye asali pona ba albinos. Yango wana nazosenga ba soutenir ngai. Bakunda papa oyo na mosala na yo ye asali azwila ngombando. Susi na ngai za kaka wana. En tout cas nasengi pe na mama ministre atika ngai te atala charge au papa atikeli ngai yango nazali kosenga soutien na ye. Est-ce biso ko préciser biso papa Mwimba akufi na hôpital nini? Akufaki na hôpital centre nani polyclinique moko eza na Mbenseke wana akufelaki kuna. Ezalaki lobby vers 14h30. Kombo nanga mama bébé Lututala nga naza mwasi na ye. Atiki bala mibale Mwimba Glody na mabongo percé. En tout cas te makoke ezangaki te. Lobi azalaki entouré ya 6 docteurs. Basalaki nyonso esengelaki basala me eza volonté nzambe. Nzambe kayo moko mutayibi. Nous regarder à Mwimba Texas. Kokata koloba te pasi na motema. Wana za ma papa pona biso. Soki lelo na république bakomi ko respecter balbinos eza grâce ya papa Mwimba Texas. Tomonaki ba mama mususu akobota mwana albinos akolobaki mwana na zandoki. Bele bakozwa mwana akiabwaki na terrasse akiabwaki par-ci par-là. Maman mokolo mwana maboyi mwana po aza na race oyo. Mais grâce à papa Mwimba Texas tokomi respecter na ba société. Les pe balbinos bango za pe grâce akosala ba entreprise grâce à papa Mwimba Texas. Minyo lobeza te parce que na kokate na mona lokola ndoto. Et on senga na bakonzi batika biso te pardon. Basunga biso. Na minute tosala ba oye be ma papa ezala ndako malili batelema. Bazwe be ma papa bakundela biso yango po. Biso bana tokoka na biso te. Soto sangana ka mingi za pona papa na biso na minute to ebite est-ce que amour tozaki na ngo papa zate est-ce que toko sangana lisusu nanya kotelema pa remplacer place ne to monité. Molimo ne pe mana kimia. Molimo ne va pe mana kimia. Merci beaucoup. Mbote maman. Mbote papa. Kombo nani oza voisin to pe oza famille ya ndeko Mwimba Texas. Naza ndeko te nazali voisin na tokangami na bango parcelle. Tango oyokaki sango oyo ekutaki yo wapi po esalaki yo boni? Sango oyo ekutelaki nga nazalaki na lopango. Tango bamemaki bakende na hôpital mwana na ye ya mibale nde abengaki mobali na nga informé que non papa Mwimba akufi. Tango ayebisi nga wana nga pe en tout cas esalaki nga pasi makasi ti siko pasi eza makasi nazomona ndeni aloba te aza papa moko asololaka bien papa moko ayebi ovanda na bato aza social. Dernière fois bokutanaki ezalaki wapi pe na occasion nini? Bon ye azalaka na ntongo soki alamuki asalaka avant toza de parcelle ekangami akokota nano epa na ngai atuni ngai wapi mobali nao ngai abialali abitile we alali na fufa masango azoyoka te ozolambeli fufa masango ebele yango ezolalisa epongi bongo. Azalaki un peu comique asekisa bato mingi. Asekisaka mingi soki alongwe akoti so na lopango totalani nango ya mama biso mado akesuku natali bango donc akolekisa 2 jours 3e jour ifaleka atuna 2 jours ifaleka atuna matiki biso esali biso pasi makasi liwa moko ya briske donc nazomona
Zambi wana batela ekaka. Zambi mbotela. Ata moke moi témoignage. Kokate. Vous êtes membre famille, tu poses voisine. Naza mwana kokate. Membre famille. Leki aya to cousine. Azaka mwana kokate. Merci beaucoup. Mbote chef. Tokuti ya champion Mwimba Texas ou ya Koufi atiki biso. Vous êtes voisin, mwana to membre famille. Biso bemende bana quartier. Opena donc champion na biso. Koyoka sango oyo ezaki neti rumeur neti donc tondima quitté tondima te maintenant tu es sur le terrain tout le monde vraiment que c'est réel champion azé souhaité Ofana ki champion voilà yo bien zaki champion ndo beta bino makofi to ndengeni ando beta biso makofi te pona quartier na biso no de 1 abande ko pesa biso da valeur tant que un champion du Congo azana quartier na biso pe abande ko lekisa ba spectacle belé ana mayo OK to bande ko assister tout mona et ça biso bien donc présence na ye e bande compter vraiment mingi pour na quartier na biso pe pour na mboko Congo ndenga Koufi atiki biso moi liloba na ba autorité ya mboka parce que Mwimba Texas par plus de 650 combats oyo a remporté yo en tant que Congolais, message nous en. Bon, pour nous, Liloba, on a encore le bâtiment qui est jeune. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a mes côtés là, à propos, pour nous, liwa ya champion. Bachapoa, parce que Bachapé, côté des musiciens, Bachapé, Moupanzinho, sommet, tout yo, Eza Katier, tant qu'un sportif, Bamekapé, qu'on a sa présence dans Bango. Ba mekape ko soutenir famille oyo pour emeka ko sala bien pour tala kaka. Merci beaucoup ndeko yoko baksanini. Bonga na ko baksaka na gouvernement champion azaki mutumo ko azaki social abanda ko sunga batuto atiki ko TNG na ye abanda ko salisa batu wana baba po makambo ebele. Yoki kutu na ba mama bande ko bwaka bana bandundu soka boti ndundu ya banda ko récupérer. Banda ko zwa a récupérer bango asili akoli bana bakoli apesi bango ba misala azosunga bango na ba mafuta soki pose baby azosunga bango. Siko na moment oyo ndenge champion azate. Gouvernement vraiment il faut ça l'effort et cela suivi à batuana. Po batikali bato banda osunga bango bazate mutu moko ka banda osunga bango yiwana lali donc gouvernement faut ça la vraiment fort et simba famille oyo et sunga pe bandeko wana au champion banda iko salisa wana mbote monsieur le journaliste to kutibino awa ndako ya ndeko Mwimba Texas wazaki bongo kacher apesaki pe lokumu na mboka na biso kasi lelo toki ka Koufi okoyebisa biso sangwa liwa wana ekutaki wapi pe esalaki oboni sango ya liwa ya champion du Congo nazoka ngo lobby na ba 21h na ndako na ngai nazoka ngo na télévision moko kombo nango Digital Congo na bande filante on ezoko leka na tala boy ba komi kacher oyo ba bengi na kombo ya Texas Mwimba azali soutien eta na yoka kongo bongo lokola kake oyo beta kana mbula pakao motema na ngai bebaki na lamusi madame na ngai pa zabe mwana ya matani mayo awa ebete lamuka Mwimba Texas azali soutien a Koufi a gangi abi ozo kosa bito na kusopola nini yo yaka total ngona kata na bande filante ya Digital Congo total yango to moni yango monsieur le journaliste vraiment na lala kité preuve pour que nous na lala kité il faut na que nous musala na ke musala te 7h à 8h la commune déjà on a kata na résidence ya champion tongi to bandeko yo oyebaki Mwimba Texas kaka awa na matadi mayo to yebaki ye utakala Mwimba Texas na yebaki ye na Badiading tant on na Badiading ngana yetu zaki ko fana sika moko te mais na ko yeba ye bien ngana ko mapebiye ba mona ngape na mona ye petit moko ko mona ye Alain voisin na ye azakinde ko sala misala ko tungenda ko résidence na ye oyo mwana na benga que no papa yaka to sala musala pa ya papa Mwimba Texas na bike Alain Mwimba Texas za kacherte yozo benga pona na kuma kuna ngani to ko yona te abite yo yaka kaka azaka simple humble kutu ndeko journaliste na komi aboye to bandi musala
na ba 15h à 16h na tarbo jeep na koti to pese mbote atuli nani na nonga inde papa Jacques Kombe bon papa Jacques Kombe ndenge ni patron mala tete kubenga patron te oh makambo ko benga patron te aboy komani ya patron akoti tanga se changer alandi biso to sa musala vraiment na sentir que oui aza humble c'est ngane so to komi linzaka na musapi konine bengisa koyo utakala kombo ya kikacher to penini elonga na banga inde komani ya kikacher oto pesa kana za champion ngai kuti naza nata na iloko mokote ni sentir mokote ni iloko mokote mais soka gumbi ngai na okende kola bar de 6 ya na banga ki iloko wana tana banga ki bongo nzoka ndia za malamu ya malamu kuleka malamu kuleka kutina malamu ya kuleka ti ndenge alelo yo atiki ngai menake musalate na bitifuna na mona mwasi na ye na famille na ye lelo yo Mwimba Texas atiki biso kandengu tolobana nini ko ebisa ba autorité parce que Mwimba Texas atombole quand même bendele ya catch ya mboka na biso nini ko ebisa ba autorité sportif ba autorité nyonso o ba kolanda à travers ba image. Merci mingi monsieur le journaliste ya liboso na kobanda nano na chef du gouvernement son excellence monsieur Ilungi Ilukamba yokangai yonde papa na kati na gouvernement nyonso tout tala champion oyo babengi champion Texas Mwimba oyo amema ba sentir na ba sentir lokumu ya Congo ope lokumu ya Congo mais lelo yo ya lali azobengi lelo icon alali pongi ya suka monsieur Ilukamba son excellence na sengi na yo sangisa gouvernement nyonso to ba ministre nyonso boloka bo sepisa biso pe peuple congolais bo sepisa pe ba sportif nyonso tout ba senti que non ba kundaki Mwimba ba lelaki Mwimba na lokumu na keso ko epa ya Kolomboka oy ba bengi Fachi Beton na sengi yo pardon mingi papa oya tikaki biso pe alebike peuple d'abord tala peuple na yo ya lali pongi ya suka kombo na ye Mwimba Texas champion ya ba champion yo ya lali pongi ya suka président de la République son excellence monsieur Félix Tshisekedi na sengi na yo sangisa mayele na yo sangisa bwanya na yo sangisa ba arme nyonso tu oya bwanya ba arme ya manduki te ba arme de ya mayele na oya sagesse sangisa yango kunda mwana na yo na lokumu to sentir que oui président de la République azali pour moto nyonso tout okundaka ba artiste wa boy ba musicien okundaka bango ba batia ba théâtre okundaka bango batia ndenge na ndenge okundaka bango ay bongo ba kacher pona nini te okunda Mwimba Texas te edingwe nazo ebisa yo sangisa ba kacher nyonso tout ba oyi batana poto bino bozoka ngai boya ubeko botinda force tous les champions des champions avec honneur Denis Kambai Chimbombo ozoyo kangai na sengi na yo pardon mingi na sengi yo pardon na komune Yesu Kristo yaka to mona makofi na ya makasi wana na sengi susu son excellence pe ministre ya sport Amos Mbayo pasteur na ngai avec du respect que je vous dois yaka kacheri yo ya lali kacheri oyo aza kusala fierté ya Congo yo ya lali Mwimba Texas alali pongi ya suka wende ko toyoki tongi to ba quelques mots nini pena ememinde kona biso abelaki mingi to pe boni ndenge toyoki na mama alobike libumu ezakinde kutungisa ye eloko tungisa kande libumu vraiment yango wana eloko nde etungise nde yango wana ezala te ko ba coronavirus ezala te ko sida ezala te ko no maladie songolo pakala coronavirus te to boy makambo wana bola tsa kachera batu makambo wana te ezali likamunde ya libumu nde epsali passe makasi tikino lelo yo atiki mokilo. Merci beaucoup papa. Ngambo tena kupeso merci mingi. Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou.